Bonjour la famille. Malobela kamoto likambo mbala mokam. Ae balikambo azali kosala e. Bapekisa kamoto likambo na tina e. Soki ya boy botika e ameka nzoto e mama o. Likambo nini e mama e. Holingi nini e papi e. Butumbo bimbanga la teo. Présence na yo nécessaire mingi. Mato ili banda misopongi teo. Ngai moko nanda kona komiko yenga yenga. Bonjour la famille. Kolinga moto zalaka etumbu e. Nami pesa. Mbanga loboko ya mobali e. Bolingo oyo bote okoma ko négligé. Ebanda kala batu nyonso bamona. Tanga bambule boni yo nyokola ngai. Liboso na ndima yo na libala. Na bandi kolanda yo nanu na se na 15 ans. Lelo na mipesa omona ngai joba. Bolingwe ponite ezali na miso te po ezali na miso mutakolinga bote wazate na bamamo nyonso na mipesa simbanga loboko ya mobali e. Yaya, bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bongama. Boki na baitonga na bino. Mais keba na église ya Australino yaya. Keba. Keba na kebisi bino bo keba. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Boboto bondeko, bisika bizubino, kimia. Na kati na mabota na bino, esengo. Na kati na ba vina bino. Ba salam alaikum. Na bandeko na biso ba musulman. Matondo na ba kimbangiste. Tout tendance confondue. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la nanoise. Ningana bandeko na ngai, moko pati, moko pa mai, moko pa jus et ça la katoko sandenga mukete bandeko na nga bien à bien. Kimia na kimia e ningana yaya. Ningana kato ningana ya boy moi vers à mai. Oh, c'est ben nandenga mukete. Ya. Oh ningana eh. Ngalingana ngako bela jus pur théo. J'aime pas. Moi je prends mon jus mélangé avec l'eau hein. Oui, j'aime pas, c'est trop ça, c'est trop sucré. Voilà. La famille. J'espère que boza bien yaya. Mboka ezako zika, mboka ezako pela. Toko yapona, to la musaka conscience. Donc bande konangai, serrez vos ceintures. Tozako démarrer siko na likambia. Rita Menga, Ana, na ndeko abiso, coquette. Ya coquette alobia kotika na ete. Ya coquette. Ngape na pekisa ki ote ya coquette. Na yo ki message. Mama na kotika te aza mobali na ngai aza mobali na yo. Mais ya mwana muki. Et puis escroc bondo likolo nango moustiko ngungi yaya. Okotika te problème ezata. Mais karma tango ekoya lisu pour la deuxième fois. Toko zalawana. Bande konanga likambuni. Boya. Na se sous le baoba. Prenez vos chaises. Topelisa moto. Elange bandi na poto. Topelisa moto bande konanga tokende. Yaya serrez vos ceintures. Likez mission yaya. Bo likez, je vous en supplie. Likez, partagez. Tozwa leçon. Bande ko boye bini. Ka kola la kola muka. Ana lobakini. Nanda likamuna mutu te. Nasala ba contre rendre na mutu te.
na yebi ke na sali mabe j'accepte bo bambanga mabanga yaya mabanga bo bambi ana koki yango te suye bozo bamba kaka botika ye bino boza la spiritualité mukie ezalaka karma yaya kolinga te karma nzamba utiliser pe yo oleka na karma yaya kolinga yango te yango fo osala kosambela nzambe yaya karma yelanga te nazala même pas pont nazala même pas tuyau ya karma nazala même pas nzela ya karma nzambe ko utiliser nga te au moins pe noza na yo bien mais karma eyeli yo bande ko na reza passe moi shana ana obozo tuka banzete wana bino boyete ke ana aza d'abord na mwana na ye mo bonzoka nde abelisa mwana aza na mwana moka problème bano to benga ba autiste wana déjà ba maman bazala na bana wana bazaka trop stressé baza na ba stress ba lukaka mutu mo pe boye alobele pe loko moka na litoi ya bien oyo pe sepelisa motema na ye pona sala lokola bosa na pe mwana bino boyebi yango te pona bato ebele baza na bana ba autiste batata surtout batata ba congolais bazalaka na complication ye mwana aza na papa mondele bazala sweka obotika mwana bongo abane ko diaboliser kindoki ya famille na bino ta una balaki yo ba famille na bino ba sepela ite ta na ngenda ko pesa dot noko na bino boye biso na famille biso to bota ba kizengi te e uti na famille na bino surtout biso ba manyanga so obotika mwana bongo o mobali azamo Équateur oni surtout bino ba manyanga kuna kindoki eleki bo ba mayele bokoma bato maboma mama biso maboma na manyanga bakizengi bebo place ba uta toyebite liboma nde na comprendre parce que mayele soki leki ba nerf etomboki kuna pouf et sauté sikoyo ana wana boyebi déjà aza déjà na ba traumatisme na ya mike malgré nenga yaka na zobina azo mais nyoso wana azo se défouler sikoyo ye kokutana na serpent bandeko bota aza nyoka nazo yebisa bino komeka kotia litoi na ye te oyoka bote soko bandi koyoka ye kaka okomona o bandi koyoka neti ndenge nyoka bandako kepa Eve tango koya boye a séduire yo abimi na yo oye ko regretter bandeko toza awa basi nyonso ya bote baza ya kotomboka bino mo bomonaki ndeko mwasi lobi na tielaki bino aleli to ça la récapitulative nango wana nani Coquette ma petite sœur to longwe wana Rita Kidokele atikali simate mama na dokage yepa ye na oya epoa nini ayoki ke bote nzoka nde akenda na epa ya ana mibali nzambe alakisa ana mutakala nyonso ya Rita alakisa nani Coquette nani ana mutakala ya Coquette donc ana penda zwa ba mitakala na bango azongisa bango na expéditeur au nom de Jésus azwi mutakala ana ya Coquette azongise lié azwi mutakala Coquette ya Rita azongton Rita place azawana matikita Rita yokutu ko banga ti olata couper moko muke ya to sito dessiner mutakala na yo ko banga te mutakala Rita te bimi tamsu na otala ngo kutu te otele lango ndeni déjà la ta kilo tu moko mukeboe azo kiende neti bazo tindika camion ekufi Rita koma lokwa matindika nyoso wana nini pona Coquette ya kodokisa mwana bato Rita zala ibongo te Rita mwasi moko soka za posé aza na taille na ye koko bima ya souci ekausaka mabele na matako souci eloko liboso ekausaka mabele omona pe mabele komi poso soko monika mabele na yo ebandi okoma poso banda ko examiner
Tant sozo yeba te mais souci bando ronjo de na kati keba. Biso basi souci na biso kine na poso ya mabele. Bana mibali ba omona ba mapumbu na bango bandi kokoma lokola chignon. Teko moni kama ba mibali bandi kokauka. Souci bandi kokota. Muti na mtazana place na souci yaka. Bola ike video ya to solo lako. Pembe na pembe. Encore na la televino pembe lelo dimanche. Tioka mote ma pembe. Tala Saint-Esprit denge na o respirer Saint-Esprit. Boyoka Saint-Esprit na o respirer ango. Ah, botika di cha j'aime yaya. Ah, tomela na biso. Likambo ekoi pa ba voisin. Elengi pona koseka karma. Yaya. Tozo kende. To bandi siko ko balancer ba audio. To bandana oya nani alingi to bandana oya ye. Ya Rita. Rita tanga moni kaka mutakala na yepe balobi ezali et puis batindela yango déjà pas Ana sakana te. Yaya Ana sakana te. Ana sko souci na ezala kaka a déstabiliser bango nyoso parce que beauté image bomone wana ti lelo abimaka na Rita. Abimaka na Rita ti lelo. Pona mikanda na yenyo so dépendre ka na Rita wana. Mais beauté image kende poza oza pe na bana muso boti na France wana. Rita oboti ne mwana moko. Oboti moko na coquette. Jeune fille wana mwana mukepe obota ne mwana. Yekuta pimelo mikanda na asire. Mbongo mwana moko babi oza na bana 4. Mususu wana bazawa pipono ke noko déclarer. Rita pedoza pe mwasi moko doka na yo ngai pe nando na za Rita boy. Ngana opesu pe mukanda te. Siko Rita chine ngo sala kawana ozo sala ba jeune ozo bimana ye lisusu ozo lingo pese mukanda ngo pona abengisa coquette. Ou bien abengisa nani. Rita lelo bandi ko bondela mbanda ana mbanda na oti. Aza parce que mobali na oboza kaka ti lelo. Yo so ko bondela. Boyo kana to banana na Rita. Rita nenga zo bondela. Rita tieu. Tieu Rita ma belle, tieu mondoi. Rita yeyo. Boze ya tocha. Rita sanga soni mama. Azo bondela mutakala mobali na ye bimate. Eza soni pona bana na ya ye moko pe mutakala. Ya beauté image en tout cas na ebité lo nyezo zona muto moi mobali wazana kindoki Rita ye boze bomba ana parlo zam bozela mama bisone toza pe ba mama toza na bana toza na ba oya mitakala bomba ko bimisa te pardon de kolanga mwasi parce que toza na bana ata oya kishasa pe azana mwana ya mwasi ya kola ngai yo pe nazana bana bakola sozana ya mutakala bomba masière pardon na bolingwa nzambe vraiment bomba ya mutakala bomba ko bimisa te po tozana bana pardon abakaka cigarette mama Rita nakopa makambo lobi te Olga Kia, nous avons comme ça na raisonnement ni to ça na bana bakoli. Ata bimisi c'est pas grave wa. Oh. C'est pas grave wa. To ça na bana bakoli yo so ba ata ba bimisi mutakala mutaza azana bana. C'est sonit. Tama le reni emiso mota bazana bana 4. Adna no bana ne 4 on a so moni mutakala ne éviter ça de son. Oh. Na malédiction. Boti ya ba makam sipona ba kolunga ko tia ko tuka bato. Oh, tozoba makambo ya sagesse, makambo ya royeba, ya kozana royeba, ebebisa ba via bana. Yozo mona ngo atabi misi ya etenga parce que aza mobali na botana ye na vandaka na ye. Abimisa nyonso bazana bilamba mais ya mutakala abimisa te. Abimisa mutakala te parce que nous avons des enfants. Na sepela nazana bana mikolo bazana ba réseaux sociaux bazana ba TikTok ba mona mutakala ya beau père azana bana mikolo moko sepela ça Sony bandeko Rita zwa kiti ovanda lelo ndo yoko yebozana bana mikolo
Bongo ozana mbana no mikolo. Poni ozwaki mobali ya âge na yote. Zomona bande konangai. Rito moni ba conséquence. Ya olinga mibali ya bana mike. Mobali ya mwana muke azokanisa, azosala ba bêtise sans kanisa ke basi o nazana bango bazana bana mikolo. Rita kutu ozano tamuso bana na okutu na baboti na bango tozano na ba koko te. Mais coquette bande kozana ba koko mibale. Siko lelo ba bimisa mutakala na yo coquette. Mwana wana mwasi bino batu bozo sale ba acharnement ko finga ana. Boko pousseti ana abimisa bafubani na mitakala wana ekozala kitoko te. Eza toza ba mama. Bande konangai. Ana sali nini? Ana lingi kaka bote kaka ndenge kaka Rita pa lingaki, ndenge pe nani pa lingaki. Bango so ba karma mtezo landa bango. Karma c'est une malédiction bande konanga. Lelo dimanche bowe la katoke prière toke boye banda bobanda ko sambela kaka ko kata bando kia famille te kata ka pe molimo wa Carmel lekela ote lipata molili etambulanga na ote ndeko nanga neti barita boye donc bazo ko zwa mayele tangu mutakala linge bima nde Rita eko yeba keno bana nanga banazana bana miketi metia lingaka bote ayeba ke botaza leki na et puis ayebaka bote wana ke ngana ana bana nanga déjà oyo aza mwana mobali moko même bana nanga na kati ya ndaku bakoyi koloba ke mama poni ozolinga mobali ya mwana muke boye mobali wana normalement koki kozala copain ou bien copine ya bana ya Rita ou bien ya bana ya coquette tu vois. Même ana mwana na yepa koza la copine pe ya beauté mais bino sko ba mama bozo so ba mibali oyo ba koza la ba kope ya bana na bino. Bozo mona buzoba. Sikoyo buzoba oyo tango ezo ya boye sikoyo bo mona ndiko na biso mwasi e komi ko sale passe. Batu mutu boka le kai na live na biso sikoyo ezo soyo na nini. Soki ba mutakala ya beauté bimi. Boyo ki réponse a pesi. Nazana bana mikolo. Do ba a sagesse et bani ko komba sikoyo mais soki omoni beauté toujours ozolongola ka bilamba bande konanga bino moko boyoki ya batiata te ana penza ana pardon so zana oya mitakala bomba pardon ana azosenga na pardon za mama bisonyo toza pe ba mama toza na bana so zana ba oya mitakala bomba kobimisa te pardon de konanga mwasi parce que toza na bana bokomi na faiblesse ana na mwana ya mwasi ya ana bibi victorieuse ngayo pe na na bana bakola toza na ya mutakala bomba masia pardon na bolingo ya Nzambe yaya na bolingo ya Nzambe vraiment bomba ya mutakala bomba kobimisa te po toza na bana pardon abakaka cigarette mama Rita nakopa makambo lobi te Olga Kia, bino zo makamsu na raisonnement ni toza na bana bakoli. Ata bimisi c'est pas grave wa. Oh. C'est pas grave wa. C'est grave. Toza na bana bakoli yo zo baki ata ba bimisi mutakala mutu azana bana. Eza soni. Tama le rene miso mota ibaza na bana 4. Anana bana ne 4 on a so moni mutakala ne vite ça de soni. Oh. Boti ya ba makamsu pona ba kolunga ko tia ko tia ko tuka bato. Oh, tozoba makambo ya sagesse, makambo ya oyeba, ya kuzana oyeba. Ebebisa ba via bana. Yozo mona ngo ata bimisi ya etelinga parce que aza mobali na botana ye na bandaka na ye. Ozaka na ye ti lelo pe bilamba mais ya mutakala bimisa te. Abimisa mutakala te parce que nous avons dit voilà. Bande konanga boyebi nini beauté image soko akeye par Rita akoma ko filmer mutakala na ye akoma ko sala ye chantage soko signelinga papier te soko pesinga acte boyete soko sali boyete na publier mutakala na yo bandeko mwana mobali oyo boluka ye ba mama Paris botika likambo boyete boluka ba parents mama na ba parents ya beauté image bo vandisa ye akwe ko sambwisa ka basi boyete bandeko nanga bozo mona makambo normal mutu akoki kokufa na makambo oyo Rita za traumatisé bokoyoka ana makambo nini akoloba na bino bokoyoka ana
bandeko toleka sikoyo epuis yeba kesi bapesi tokena nze bongo te boyoki deja ndeko na biso ko tokei boye tokei wapi awa eza ndeko azoloba bon boyoka nanu avant natia ana boyoka nanu pona nini Rita azokangama na beauté pona nini koketi kuna pa bwakeli ngai abiya kotika na ye te nga mpe nalobaki totika koketi me yebaka beauté wana akobanda kaka kozokisa yo aza mobali te epuis asi abandi kobondela mpe ana ke alimbisa ye batindaki eka na makasi aleka asala émission wana oyo asalaki abandaki kowangana ana awangani ye te me makambo oyo alobaki ye na kokete bazala lisu te kokete bino mpe basi yango mpe ya théâtre yango kotula eloko ni ezozwa yo kokete ozoloba mpe kotika te abalanga yo moto ya liboso okobala okodivorce grâce te mokutu adivorça consomma mariage te grâce te mwakufa oza moto ya liboso paster mukuna akuta adivorça paster ya munene ya mukuna adivorça yo oza moto ya liboso kakenza adivorce mbala 4 paster kakenza 4 fois yaya te boya okufa pambe boma mwa mobali oyo nayebi te nazo comprendre te se na yango bozo kumisaka se na ye aza mutu ya liboso aza na se bombe nga na yebi bamibali mosusu mpe baza na base bombe mpe baza ya kotula jo moto osala émission en mobali moko boye abenga biso na Belgique alobi ke azalaki nango soki esali érection ekomaka na soki na 12 mètres soki 12 combien wana soki 12 cm soki 12 mètres soki 12 mètres te je crois 12 soki 42 soki ba 42 cm ba bilo mo ba bongo ngaku na komola ba mesura kango bandeko mesurer mwana na kata na ye mesurer mwana na totko na ye mesurer mwana na tata na ye yoka biso 7 papa 7 bana mwana na tata na ye mesurer tout le monde est belé oh ya milai ya mikusa ya minene ya mike mes yeux ils ont vu beaucoup nous on n'a plus peur hein? On a trop vu hein? Quand je vois vous êtes là pour discuter, pour comparer le petit, le gros, moi je ne suis pas là. Nous on est déjà dépassés. Non, déjà on est devenus des pensionnistes. Voilà. Boyo kasko pona nini, bazo kanga banaye, moi si mo pe boy. Yé pas le bio a tala penza beauté, à la taf tisi et pantalon tisi, à mona penza tala nyoka. Ndeni kambi yango moko kangamela bandi congolais. En tout cas pena communauté mobimba kaka cerveau na bino etonda kaka na magoda. Mabumu na bino yango babumu na zongo na mabumu bafwa ba mama congolaise vimba. Soki magodeleki ba mai wana ezokonte ezokende kobimisa ezokoma ba Grèce. Yango mabumu ezovimba. Omona oboti kutuka mwana moko lipumu deje komi munene. Mama biloko ane vimbisaka mabumu. Bo dimine. Non. Boyoka. Avant na tchela bino ana. Ne quittez pas hein. Ezo yinda ao. Tozo kende. Likez mission. Partagez ya. Likez partagez. Ndeko moi si. Yaya loba. Loba ko. Mais beauté tu linga Rita ebe ke Rita na niveau nete yo beauté basala laka Karine mboli na beauté olala yo Karine ofungola makolo tanda makolo mabochi beauté ala yo pe muta bombi ye munoko apamba so cha na beauté olala e ba dondi hein na beauté imagine dondi na sana mayela mutu beauté imagine na mayele c'est
aka moto te banzoto ekolaka te mais nzambe apambola nzoto nyonso ya mabe bapimele misu na nzoto balongole batika mikuwa na mikuwa ya misu na nzoto nyonso nzambe akitisi aye kobambi liboso so preuve bavrai chéri bokomela bote obolinga mo magoda po ya waboya te mobala aboyaka te bokende kotala mais dondi kotala dondi elo nango na sama kola dondi sana si dondi yango akenda so ba ke bote majana ane mtolo mono botali awa ayazalo kwa mikuwa akauka awa mikuwa ekota ya mikuwa nende kota bu echa kuyum tala tala musuni na pantalon za kadena musuni me nzoto ekauka akauka ndi bomona mwana ana nyoka akauka kamba nyoka me azana musuni liboso na mona ngona pantalon tisi yana tikala kama malala yote lo ba vérité na vérité veut na olia misuni papa meli whisky bote manja mazo muni na betiebo sko yelinga bo ponda ke obim to bimando na la wana beti Rita donc bolinga Rita na bote me kiso ba meli ba masanga mais moi samba li kwiti awa mobali kwiti moi si kwiti to ba obunda bitumba alibaki na mbeto wana so ba kote na 4h bon là la kana 7h mama buka mbeto papa buka mbeto papa buka mukongo papa buka donc nyok donc bu so botale tolo mono ya mulai so ba air rebele ya na ngo boyango yobo moni Rita bela liboma Rita kuma ka bibina bina Rita kuma ko bina masi na Rita kimanga okuma bibina bina na mto ofingo mama bozoyoka mama kambo ezali minene boya makambo ezali minene Rita kimanga beleli na Paris balobi makambo ezali minene makambo ezali buoe motema elinga ndenge nini makanisi natia yango wapi chéri beauté a décevoir ngaye alongolinga nesika na linga kaye makambo ezali buoe boyoki bino bato nyonso bozoloba wana sauf ngai soki bote ayeli bino d'abord c'est bozana bozolinga kaka bote mutakala bote bima po abomona ana tindela ngango leki nanga mwasi tindela ngango na lakisa ba mama awa na live together boya na live together boya bandeko nanga bandela bandeko belela bino na Canada kuna basi babatula bozate moi c'est 39 ans il y a 38 ans 35 ans il y a pembe bozate na mobile yam na yisi bino bogar ngabe nazo bituna ya nga mobile leki nanga oza kitoko makasi boy pembe olipeka moi sa pembe boya kobota ndundulu kwa Marcelo luka moi chocoloto ko mam papa yo banga ndundu te voilà bande ko bobenga na Belgique na papa mukolo ya 68 ans 69 ans maman oza 62 ans na yo oza na moi 65 ans na yo moi 60 ans na yo olingi poza na moi tata na yo ya bien avant da wa papa ngo na Louvière la Louvière papa vani na la Louvière ya kauzi mo papa na o papa ngo akabaka pe ya akaba maboko pete naga maboko pete ya na live together site de rencontre très bien organisé bien titré je suis là dans la chaise de la gloire tozo décortiquer Bengala danoise na 0044 74 38 03 16 23 ozwinga yaya kolanda ba mama wana ba komaka bikoma komate
Yaya Babi, c'est lui qui cherche, trouve. C'est ozo lukate. Mobali peut ozwa été. Moi, je suis comment ils ont la Bible. A mon capacité, pour nous avoir mobile. Tala kenda toka maya ya na wambeli saba chamo. Yaya, libala, faut luka, sinon te osuka na beauté. Oko suka na beauté image. Boyoki, nenge balobi, soki mobali ba awa, ba mbanga awa, ekota awa, oyo ekote, ekawuka, yebaka ke dinda kenda tikuna. Mama, ata yo moko koketi. Koketi bosoto ofungwa Rita, koketi. Kaka ananda za kangama. Ba koketi wana. Na ba Rita boye na sek na ba koma wololo. Eloko abongo ezo kota bino. Pardon. Anana ngai de gros bisous, je t'aime ma chérie. Baloba na bango yaya Ana. Eza nango karma. Karma zalaka bongwa pona kate. Oro susu kopenga bolobi. Ngamna zala mobali na ngai. Nakeluka mobali wa wapi karma. Karma. Bokeba na karma. Tozoleka bandeko. Bola ike miso mo partage. Anniversaire na yo. Ni owa. Oh bandeko. Oh ni. Oh ni. Ayo date anniversaire na yo. Boye kitane liko. Lobanga na fanda na parité kitane liko. Nako beta yo no tinde lo batute. No beto na maboko na nga. Oyo beta oyo tipo Ana. la pakutia komo na nga na direct na yo. D'accord. Ana zolo bela mambo Mama Congo. Na le loko ya rendre na yo te parce que aux amis placé pour la droit des images hein. Oyebi ta mutaka no bimaki oyebi ndenge ni olandela ki bato wana ti oyebi donc aux amis placé oyeba makambo wana oloba. Alors landela bango na bino moko na moko makutu na bango yo oke ozala ki pena nga pour la vengeance parce que wa muto na koko flash ta mukolo moko te na koko flash jamais libanda. Ce qui n'a pas sala ngala zalo lobi bolobi mobali na exista kate voice oboyo ka se beauté mukolo mobali na nga ye na ba date ezana ba trace eza tant mobali na nga ye na zana na hôtel Claride na Champs-Élysées beauté azolela a koko rejoindre nga na téléphone te pour mobali on a pas balinga te ça faut pas que je vis avec lui donc voilà soko ye boya na ba matière tout boya ponga na ende na matos na bino tout. Wana mwana nga Ana Ana ningi sabango yaya Ana za femme seule, ok? Aza na besoin linga. Koketi monde yo sala ki Rita. Tala nde Rita zo bondela. Babi msabitaka na binote. Rita zala mwana malamu. Mukolo Rita ozwa mo bobali bien. To sepela. Bon, toke ya. Toyoka sikoyo nani ndeko mwasi ndenge abandi. Awa sikoyo très important. Bo fungula matoi. Awa sikoyo Ana a cœur ouvert. Azo s'exprimer sikoyo. Bolanda bandeko na ngai toke na biso na suka na ozobino tamingi te lelo eza dimanche. Bolanda la boke binyonso. Twende. Tozo kende bandeko na ngai. Eloko yango eza kitoko makasi makambo. Ana loba yaya, loba Ana loba zela. Mukanda, wana mukanda te po Rita beti déjà bouton. On explique kinga okeda Rita yo pe ya koyo kapar na yo. Rita ba vidéo na wana ba photo na yo ya mutaka la beauté ayaka na ndaku na akanga ko ba photo à tout moment ozaka na beauté. Abimisa ko internet lokwa mutali boma. Ayaka na ndaku na akanga kayo ba photo, asala kayo ba vidéo ya mutaka na yo croquette azana ba photo wana na ba vidéo wana vrai ou faux. Beauté akenda rentrée scolaire sans constatation sans permission na yo parce que ayaki koyiba asenga kio akokai ko sengo mukanda te pour renouveler ayana ndaku na yo pour récupérer ba papier pour que ne ko renouveler ayiba mikanda ya mwana mikanda epa na yo pour que ne ko renouveler et ti lelo bazo zongisele ba pesa e rendez-vous te vrai ou faux kanani Rita yaka oyoka
na école à moi alors rentrée scolaire moi na yo ya mukolo akutana na beauté na école kuna te beauté akena ko kutana na mwana po akoma iko approcher Rita makamunyo sasala ka afilma kango okende ba yo ba na école pour mfanda na nuzela po lobby tango ba okende na na tribunal abimisa Rita za liboma a continuer kola la Rita tilelo effectivement beauté a continuer ko bimana Rita muto kati relation ya Rita na beauté zanga. Tant que bakali babima ba bimisa Rita mutali boma c'était vrai à 100% vrai. Coquette ba vidéo o nga la tindi beauté yo lobi na émission ke nga na za na code ya téléphone na yo te. Si quand Coquette peut a expliquer que pas Karine ke ba vidéo nga na zwa téléphone na yo beauté na tindela e ba vidéo ya Rita vrai ou faux. Bon na te baloba la bino e ba lukela bino. Quand na nga ya YouTube beauté alobi ayaki na ndako na po na YouTube. YouTube nanga batu boza na boke ko beta I am strong na fungola ngona 2017 ezalaki lelo toza na 2024 nazongi bino batu bo benga beauté mwana muke na 2003 babenga déjà beauté image na ba théâtre ya disque lelo ti lelo azaka kana 34 ans au juste ba congolais na sali bino nini mama Congo ba registraki yo Nadia ba registraki yo noko ya beauté muta pesa numéro e pa na yo obengi beauté obandi ko s'excuser makambo Rita après obandi ko tuna ye à propos nde yango bimaki otie mama ya mwana ya beauté ya mobali obandi olobelela na suka obandi ko betanga okomi oloba makambo mbwana ngai soki na bimana na mbwana nga na live wana batu bana la dama makongo azolobelela mwana soki mwasi ya beauté ya mwana muke boza ko se rappeler que na bengaki Nadia muto apesa kinga numéro no yebi ezaki na ni beauté on était ensemble avec lui. Bolingi bo sanelanga nini bino nyonso bo sanganelanga na nini langa ana sanganelanga ko banda lelo tina ndenge na matike na lobi abena ndenge na kopse boloko akotikala ko sotenga tamu kolomoko te beauté adimi na ndako pola makambo live ya nyawa zo sala live azo défendre Rita beauté akoti na focus penanga akeko diaboliser kombo Rita na tomboki nde place na ko fadisi na epsi miga beninga c'est miena ke ko bibisa tout na poisa beauté soko yeke pananga parce que ngai na yo to kutana ki na mebeta yo uti matanga koko na yo okanga mwasi na yo na ba message olobela nga kombo mutu te metango ngape na yeko fungola na epsi ngape ezalaki boye oye kolobela nga effectivement nga ne na za awa na kanga croquette na nani na ba message mbali moko za na Belgique vrai ou faux olobelanga ke babala yo la vérité mascara pour que bakisa 2005 ça fanda na Suisse auta ko tekanda kune na Kisasa conquête oza ko se retrouver na masolo na obeta vrai ou faux batu a théâtre soki ya maboke soki ya nani na batu ya groupe soki nini ngo bakabona beauté abala yo pona ba problème oyo Rita bana ko sala e awa na sous choc a regretter kama kabaliba na yo conquête mobile no zo biye akene beauté société na yo déclaraki na YouTube bavoka na nga basala ngona maboko lelo il faut ezala déclarer na mboko ezala ben po droit de na poto oza marié oza para français oza marié na Kisasa soki o déclaraki mariage no te kene déjà déclarer parce que na kosamba na un homme marié faux o aye ko bebisa image na nga qui me restait 3 mois na bala na mobali alingaka bala nga aboyinga po yo lekaki na YouTube ndenge yo za Mario la kisaki bag alliance pour que no bongo na supporter bino trop pour la image na ngo bimisi droit d'image on a même kaka affiche botia ki boyebi loite même kaka affiche botia ki na compte ya émission na bino to ko justifier on na la police ba compte na bino o bino bosa ela batu botia ka ba matière ya mututel toko kutana ngana yo oyebi etana yo rit pesa papa bana na yo mukanda soko pesi ete bote to mona ngana ona olaki soti na suka voice obozolo beza voice ya kala voice ebimi bote na koko capturer na sola la bino na koko ndenge na osisa nyao nazo tiela yo tout ndenge bote azobenga na message na ndenge na répondre tout j'en ai marre donc to suki awa mutuna mutazi par na ebakali ba pesa qui ont déjà droit de quitter moi si yo tie zemi wana ozo vele comme ça 3 mois déclaré na muto pe ba filma ki yo place okende ki ko louer chambre alobeli yo ke yo muto finga afali
moyenne zone à chambre te aza mutuna mutu akozwa part na ye bino côté la beauté motona part na ye yo kutu na zone ka kele prononcer comme lo parce que yo mutu asala ki nduma na ba shege ya la zamba na ngai toza catégorie mon côté ya de ndumba mengana yo to tikala koza ba master te bo partager un na bino na aider bino bo partager un na bino alors na tika bino lisusu te. Dès que vous avez la possibilité de l'obisanga, na okene na bino siko na zaka na mutu moko po ye mutu se permettre. Mutu abimi si vidéo na Boyoki Anna. Hey, Rita likambu nini Rita ndoina nga ba Rita bazaka boete. Longola kombo la biso na kombo na Yesu. Oh, na yo. Comment na yo tari? Balola komba tari boye likambu nini? Ah, Rita. Oh, betaka no magoda ti lelo. Lelo siko bani ko binisa pe na mukanda. Kote wana penda binisa ye. Mwana mobala na fwa zanga mukanda toka na poto mona nde batata mibimba. Balandaka buzoba. Batata bana wana bandeko. Batata mikolo baza na France. 65 à 60 ans. Bele baza na mikanda te balanda loyenge. Mama na biso banda koloba toujours na bayana nga. Boke bana. Abande ko tia mai na munote. Anda baboke bana masoko abasi. Masoko abasi ekoko beni ya yo. Ekope ko maudire yo. Masoko bomo na ya basi wana. Parce que bo utaka kuna. Bo utaka na kati kuna bandeko na mibali. To memaka bino 9 mois. Yo bino bo memaka eloko te. Bino maya pamba kaka. Maya pamba. Mais 9 mois biso nde to memaka toza na bino. Tozo tambola bino. Tozo lia na bino. Tozo kende. Tito bibi bisi bino pam. Bebo ligi ko respecte nzela wana te. Bino mo bozolanda makambo eza minene. Makambo eza mikete. Bo yoki ndeko mwasi. Donc bota kendeke Rita ba enregistra kayo yango zo ya kokosa kosenga ana pardon. Ana pardon yombe mbanda. Ozo ya kosenga mbanda pardon tela de committee de buzoba komikiti sa. Oye liboso tamsu liboso na ana na poto. Ozo stabilité liboso na ana na poto. Lelo komi zoba ya ana. Ozo kokosa ko bimisa mutakala mobali taza na bana. Nzoka nena mutakala na weza na kati. Bana mo bana mikeso mutakala ne bimi ya yo nini Rita na kati. Bobo za bana mikolo bana mo mikolo yo za bango nani aza tata na bango. Ozo benga baza beau parent ya ni. Aza beau parent na bango ya mukoloni. Abala yo ana mema bango likolo. Soko yoki ka batu ba osala be mission ba ofinga yo bimisa mitakala wana. Na bina ba osala be mission boromona. Ana sali binoni bozo kolobela na. Loko boyemte ke karma existe a karma fo le kaka na nzela mutu ponda karma wana esala e pa ya coquette. Coquette a sala ki Rita bomona ki ngote. Sebina bozo raisonner boko sala ana eloko te. Bo yoka la kutu ana mawa. Bo lo bakutu aza victime. Ana aza victime. Ana aza na mwana aza a problème. Ana ta mususu aswa ki mutu moko asolisa ye. Ana ta mususu na mobile na eme li solo ya mobile ya mutu mwindu na ndenge pe bote aza na serpent. Hein? Bote aza nyoka nga na websa bino spirituellement so bolongo li bote. C'est un serpent. Bote la e bien. Elongo kwa mongungi moko boye. Donc beauté ça mutu moko foko kima même bambiso ba mama mi kolomboy photo kima beauté photo kima beauté na mona ndete sika mo boba bimisa ba age na bango na ebite so na zana ngo na mona ba bimisa ba age na bango nyonso ba tie ba age na bango so na monya ona osepela makasi na mona ka ba age yango te o ezata munani azolela wana nazana ngote na mona ki bachaki balobi nani beauté 32 ans Rita Kimanga 48 ans Coquette 47 ans et puis maman la bis nani Anna balobi azana 50 ans ndenge bachaki wana
bandi kunangai. Babi aza na 32 ans. Boto la 32 ans moins 50 ans. Mobile a moins de 18 ans. Bomo nango teke za karma. Boto la coquette kuna 47 ans et 47 ans. Kimanga balobi 48 ans. Sope ba aja solo, sope ba aja lukuta. Ba omonde ba yebi bandi kunanga. Et ça la nzoto malili. Hein? Biloko aboye. Oh la 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 la. Nazape de sika moko boye. Na mona ki. Ndeko mwasi moko boye lobaki. Mais balle perdue toza chez la voyante. Ah te oh yangote. Voilà. Oh eza TikTok awapi. Boze, oh eza awa mwana wa mwasa zoba na kotika ete mama kotika pe yete kotika ete bandeko nanga bandeko botala ye na ocha na okindanga na mbangu te nani ye wana na mwana na ye botala ka mbangu mwana ne ye wana ya mwasi aza na mpe na problème bandeko botika biloko pamba pamba ana bo waya koloba na ana ngana ozoka mwa bino so bozo loba na ana cela veut dire que bozo côté la beauté boko côté la beauté c'est beauté qui joue un faux rôle na kacha communauté. C'est beauté qu'on doit lapider. Ma banga o bande ko bambala tanga Jésus na mwasi ndumba to koma na évolution to koma na monde androïque. Donc a eza ma banga fobo bambango beauté. Beauté mutazo sakana na ba fesse ya ba maman. Soka zaki mwana malamu il doit se respecter, il doit choisir une femme de son âge. Et puis, à sa stabilité, na ye. Soka zo luka mukanda, ake ndeko bala mwese mundele, bote ki zengi, ayabita ko lobate. Yewa na zo bondela na ndeko mwasi. Je ne sais même pas si j'avais mis ça où. Et puis Rita aussi, toi aussi tu te fâches, obandi ko loba lisusu. Boyo kaso Rita zo siliki la mambolina a. Bolanda audio oyo. Na chela bino pe audio oboyoka Rita pe atika simate abandi ko silikela mambolina boyoka ya Karim Mokonda aza libolo liboma ngana libolo liboma te eza bilo musufu osala ba analyse na mitu tongo finga mutu liboma olo raisonner ngana liboma te me libolo na ngam teza liboma bento bato ba betiza liboma mambolina ye mutu na eza na liboma me mamboli na libolo ndeza na liboma libolo ekomi ka bilobela kwa yo fingi na ngani ngaso na liboma wi na mutu na nzoto te me yeso aza liboma te maza liboma na libolo na ye libolo neza liboma elala ba animateur elala na ba porteur elala na ba shege elala na tous les sortes ya bato ya ba milimo aza na nzoto ba dio surtout ba sa beauté nyoso basilikeli basi nyoso beauté basilikeli mambolina sauf coquette coquette il ta Karim ya fingi na ngani oh ce maillot tonde na makolo sale pilo ake ba longola ngoni ba longoli nani ndeko mwasi o mai na ba poumon on a la musika na vie comme au cosipete na vie musika ngana uti classe nina biso atanga na keringa na uti formation na uti classe na zona ta ya bato abongo te kosona na ngala bato abongo fu ba ndokende classe denga na zo kende classe comprends na za ta ya bato abongo te na za tante yi Karina ofinga ya ofinga nani Karina ofinga nani ya za manjant kana manjant te ngala manjant te ngai nyoso ya kolia ya kolata ya komela so moninga na ngo mutoki na ngai komanga ya ofinga ande tini ngai sina sala live na fingie kotanga za très important kasi ya
boya pe beauté kotanga ngozo tanga kaka okanga bina beauté ah kotanga rita nanga doina nga boya pe beauté wana kote suna ndaku na yote oh likambango nini okanga bina beauté boyo okanga bina beauté likambango nini TikTok wana place nanyo azoloba ke akotika na ete eza wapi na munyango sute alibia kotika na ete ya kangami na ekaka yango te boyoka oyo boyoka TikTok oyo na batani boyoka nani siko boyoka coquette feza oyo alibia kotika na ete oze yango je ko so nani na loba nini boze na bandeko oyo ezake nani mwa mobali oyo azobondela ana bandi oto bandi okende na suka bolaike bolemba te abandi kobondela nesu ana baike koyebisa ana ke ye alingi na ye kaka bolanda mwa mobali oyo akizengi otata oyo mwa mobali aza normal te mama na ye fo boluka mama ya beauté ba parents ya beauté fo boluka bango na ba mama Chateau Rouge boluka makambo na sona nina loba nini asa kizenga na sona nina loba nini nalika na posa na sala na ye na sona nina loba nini bolo bananga nazaka na posa na sala na ye botala kizengi atata bozo azoko kukoloba bien te na place wane na oyeba ngo te soki pe eza oyo nazoyeba te eza o wapi nani alobaki abi ya kotikala na eka na beauté image na omona ndango lisute bande on a problème ezate bon ne on a penza to comme yapso na souke émission mais avant la conclure boyo kapé quand même beauté image banda na bandi be émission nazo ko kotia mungongo na été mais ce ko boyo ka beauté image bomona zoba ya tata oyo o bana basi ya bazolandela eba coquette na kisasa ana et puis boy ana pe lobia kotika te en tout cas tozui deuxième personne après Mama Congo oyo alobi ye pa no Mama kamna justice donc Mama Congo azu concurrente na ye Mama Congo pe amema bato ebele kofuna na justice mbalo yo pe muto amonani oyo ali komema Mama Congo na justice alors bandeko nanga ngana o souhaiter bino ka bonne chance en tout cas bon memango ka bokene ngo ti place bo kene nango mais ana oyebake biso ba mama le kino toza awa toza pe ko supporter yo parce que ozawada d'abord ozana na mwana oyo bokolaka ya bien ozawana ndenge bozalaka wana basenga kabino na hôpital bozala na mbwa zali compagnie moko ya malamu na bana na biso bazaka ba autiste so iboye bien onte na sala ke mission mo boye na obandela ngote mama mo bwa wanga na yekuta wanga na kaza na mwana ndeko mosi kuta lakisa mwana na ye bozo ko tela ba commentaire otika bomba mwana pona ni bino bana bino normal bozo lakisaka bango bocha bango na ba TikTok soki mwana za na maladie ba bomba ye quelle mentalité Bobike bokamu singa boke na page na ye asaleli mwana ne nzembo bazo yemba na mwana na ye bozo kende kokoma pardon bomba ye en tout cas bomba mwana pourquoi ba Kardashian bomona bango basalaka vina bango na bana na bango bakoko na bango kaka ya ba congolais bomba mamboli na sala mwana na ye niesi na ngana le kaka wana manyata le kaka wana nyonso tu ale oya ye abomba mwana na ye abomba ngo pona ni abomba mwana na ye pona nini yo yebi so yo un jour pe bakoko no ba robota bana bien te ou bien yo moko pe sisi ko bota te yebi on ne souhaite pas ça mais tika ye asala ba délire na ye na mwana na ye Vous comprendre peu moninga. Vous êtes là seulement pour parler. Comme on a ana sali loko ma bête. A sali pe bien pour na carmer zonge la coquette. Coquette a nyoko li Rita Kimanga. Bon moninga comme ça Rita Kimanga li bomate. Bilo ba maman poto boza na soutien te entre biso na biso.
Toza biso na biso na kati ya poto, a faut soutenir, to combattre batwana ki sasa, basala ka bakisi, ba bebisa ba mabale, batu ebele, ba comédien wana na basi musu ya ki sasa wana ba bebisa ka ba vie na biso. Mobali ya ki sasa ba ke ko bebisa ngala za contre. Soki moi sa poto, a boto lika mutu mobo ya ki sasa, moi je suis pour la dame. Donc je suis Anna. 100%. Coquette a doki sakirita ao. Et ça l'a passé. Attends que moi si. Malgré que moi na mobile azali moi na muke, mais aza conscient et puis azo sepe là, ala ti robe à mariage ozui na robe na wana ke te kango so o chango wapi. Moi je suis pas là pour na côté là batu wana te banyoko la batu. Désolé hein, on dimingo bo sel mukili na yo, l'essentiel like po yo kinga. Ngapa na ko sala mata na mbetu ya Anna. Wana bimane na mbetu na yimoko na ndako na yimoko no boke hotel te ni e pa na yo pour moi sina na kongo yo zaka yo moko obano bimana Anna wapi mais na pa na yo na ndako na yo d'accord à peu près combien de fois oyo lalina Anna mbetu moko so sali calcul parce que vous militez vous pouvez ba nombre donc c'est quoi on beta habitailler tout le temps tango sa biloko wana nyonso moi sino na kongo zo yebaki yo zo kata fimo ko mone Anna omoni mbele njeka titula ni sekiyo montant de ça la ramsusu otala ongungite oyo onzite oyo nila kita na iba nita oyo bima fait moi si akomeki otala ni bumu na ende tilinge kata na ngona na kusa na tout et voilà idée Anna ezani abo malibala oyo yo remplacer bon temps déjà temps da baki da scénario OK obimaki nombe nanga est-ce que na lelo tant de la poto toni tsamu kiliboi est-ce que ça la prochaine nombe ça sous que non ça va faut au nombe nanga ça la sous parce que sotali na makambo yo bato batala biso mutamimi charge à makambo yo ezali yo parce que au sali madame na yanda ko aza rien à voir na kata makambo azali na Congo asa makambo na ye mwesi mo malamu a pas théâtre na ya salaka yo ne mutu na ba délire na yo na Paris na été clip à Mamasi otala kinso to na clip ya wana traumatisé yo en plus a super courage avec ce que l'on l'alliance ou yo pesa kimbongo ya pasi mombele ne badeli na singa na mwasi na pardon na famille na yetu no limbate usinga pardon art is passé na art leki tout non mon qu'il côté matière la biso fois parce que elle ozo kenanda ku ya Anna vole za kilikolo za kilo normal ah parce que ça biso fois te pas Michel comme aigle musala ya ko matsa ko sou fois on déjà makasi kambel yo kama stiko yo kama pardon yo kama mbele tu en as tout moko on so na TV on so na TV be na mbetu ya Anna obano bimane na mbetu na yimoko na ndako na yimoko no boke hotel te ni e pa na yo pour moi sina na kongo yo zaka yo moko obano bimana Anna wapi mais na pa na yo na ndako na yo d'accord à peu près combien de fois oyo lalina Anna mbetu moko so sali calcul parce que vous militez vous connaissez ba nombre c'est n'habité donc c'est quoi on beta habitailler tout le temps non c'est n'habité là n'habité ah ouais tango sa biloko wana nyonso moi sino na kongo zo yebaki yo zo kata fimo ko mone Anna omoni mbele njeka titula ni sekiyo montant de ça la ramsusu non baliti nila kita na iba nita oyo bima fait moi si akomeki siri na en fait comme si na kusa na tout et voilà idée Anna ezani abo malibala oyo yo remplacer bon temps déjà temps da baki da scénario OK obimaki nombe nanga est-ce que na lelo tant de la poto toni tsamu kiliboi est-ce que ça la prochaine nombe ça sous que non ça va faut au nombe nanga ça la sous parce que sotali na makambo yo bato batala biso na rappelé qu'on a silisa na silisa pardon parce que na silisa moki bandeko babolingo bo j'espère qu'il na chebino moi muke séquence ya ndeko na biso wana ya mwasi ya mobali boyo ki e quand même kizengi wana bandeko nanga na olobani na makambo nyonso communauté to lapide kaka mwana wa mobali
to bwakisa ye bosala ba live bino basi bino nyoso boza contre ye botika analyse ya Ana botika analyse ya nani ya Rita botika analyse ya Coquette bolapide ba mama bozo matala ba live kita mata bolapide mwana mobali oyo aza mwana mabe azali mbuma kusu oyo ekotaka na lidesu okomona lidesu kitoko libanda ya yengo mona rabasi baswayi so baola mama desu bakamataka madesu bazokata ngona katikati batala na kati biso ba Kongo bazoba ongozwa kama desu soko libanda botolia kada bankusu bango bakataka parce que nyama wana kotaka na lidesu wana soko moni elongi mabe comme on astiko azanga cerveau mais tele lidesu libanda ngeza kongenga oya ko condamner lidesu pamba nzoka nde nyama wana yebi ndenge nini asalaka pona kota na kati wana lidesu wana eza kwa mwana mobali oyo na basi nyonso wana ndenge baza wana azo merita ta mwasi moko na kati te ni Coquette ni Rita ni Ana me biro wani ko bamba na mabanga bo bambele libanga na nini bo koma tina niveau ke Ana olala na mbwana ye bino boyebi te ke bato bazaka na bana ya problème ebele ba conseiller bango bazana bambwa botanga kape bandoka fa boloba ala na mbwana ndeni est-ce que mwana mwasi wana penza azangi mibali oyo ya olala na bango ne bele ya nzoto oyo azanango na bois noir azanango surtout mindele nde balingaka basi ya ba bois noir ndengwana bandeko botika ko ce n'est pas bien bandeko zo sala ngai pasi na mawa Coquette hymne national na ngai na koko tika mutavana 6 émissions Coquette plaira. Coquette plaira. Coquette plaira. Nico na moto saïdi. Nana mutu na répondre été. Naza fait une émission dans salle. Coquette plaira. Nana de bolo king et tu la sikoya profil au midi. Il faut na saïdi la mon challenge. A plus nana musala ya papa ya veyo yebi beauté du vie. Nana saïdi la papa ya veyo ba promo. Donc Verena donc bango ba zanga. Nana wale ka. Pati kwa boye nana moto na devoir et je tiens vraiment à dire à tout le monde qui m'aime na mobali na ngate na parfaité. Alors, pour l'ami qui dit ça, baloba ngapena loba tellement na loba est déjà lobi na mona bango awa ngana za awa moi na répondre des attentes de kolanga les amis en tout cas je tiens vraiment à te dire grand merci les restes tikali mama côté du vie mutakale ya e banane ya nyose koya je prends ça sur moi mais sauf que loko moko na dette morale na mututé na dette à rendre la mututé. Ma vie, c'est ma vie. Donc, pour moi, pour mon éducation, je ne me permets pas d'étaler vie, intimité. Donc, coup de chapeau. Mais je tiens à vous dire que, oh, le money, c'est moi. Seigneur, prends soin des coquettes. J'ai besoin de toi. Seul. Je ne suis rien, tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi toujours. Mimi Ciel, yoki son, yoka son Mimi Ciel. Toye kolaka koyemba. Na ba voix moko s'occuper base, s'occuper nini. Mimi Ciel, félicitations bandeko na ngai. Mimi Ciel lobby azaki na fête na ye, Yaya Nzambe a pambolie mwana na ye lobby basalaki Kanga Lupangu présentation. En tout cas, Nzambe a pambola yo Mimi Ciel. Yona papa na biso papa Jordan. En tout cas, félicitations encore. Tokei kuna tobosani tembo te na biso ekei. Ngaka nde na yebisaka bino soki olingi kolata
nini ba garantie ya kitoko o ezaki garantie okufi etikali kaka kongenga kobanga te kende epai ya Yamari na kati ya galerie na Bruxelles okokuta Yamari nzela minu likolo nzela minu na se bwanwa kende kosomba ba garantie na o ya kitoko en tout cas na prix moko ya abordable surtout soko lobi na ye na compte ya la danoise ya okozwa yango na prix ya tokos. Tolongwe wana bandeko topesi bambote ebele wana ndeko nanga mobali toujours dans Katia Bruxelles Schengen. Voilà Mike Schengen toujours bope bambote ebele na tobo sanité. Ça c'est mon grand frère aussi. En tout cas, je l'aime beaucoup. Willy Lubokolo na Katia Liège. Les lopes na pesi yaya nanga Mifune, maître Mifune. Voilà, wana c'est mon grand frère. Na pesi pe bambote ebele et toute la famille Banza, je vous love. Boti kalamalamu, sans oublier maman Émilie Mwanzana Katia Paris. Voilà, ça c'est ma famille. Hein. Je l'aime tant avec son mari. Vraiment bambote ebele. Boti kalamalam, bon dimanche. En tout cas, bande konangai, si j'ai on a tikeli bino moko, bozwa ba par na bino, boloba, bosala boloba, mais on a kosenga la ba maman. En tout cas, to bate la ba maman na biso. To lapide ndeko mobali aza mobali moko mabe azali astiko azali nkusu azali nyoka azali moustiko donc moustiko bandeko bino boyebi il pique partout sans komona mawa mais ndeko mobali soki continue un jour olala mama na yo soki nano olala mama na yo te ata mama leki na yo olala ye keba nzamba ko pinir yo ya kolala même mwana yo boti parce que eza normal te makambozo sala et puis Anna ma fille mema bango penza porter bango nyonso plainte ko bandana ye astiko moustiko serpent moustique ti ko suka na bakroni mama na bakronikozi nyonso oyo balingi komona clarté mema bango voilà. Comme la justice. Natiki bino bon attendez sali. Je vous love. Bon like pas. Do bandeko. Bon pesanga bon dimanche na ko like émission. Bye bye.